ibana na balacoste ibana na bafere ibani comme alona Watanabe héritier pona nini parce que wenge soki yo longwe wenge bango ba commission ennemi ale sankara banda ko finga mais so ozana ba wana nyoso ba Nicolas nyoso mona wana c'est ba longwe eza idéologie wenge nezala parce que molimo ko finga wana pourquoi pas éducation papa yemo wa pexara ma comportement yango moni et pesi retour donc bozongo normal net singa la moni yango bo ezali ndenge anda kwa batu ba vivelaka donc yo pesi non héritier faute te côté à faute ezali papa fala ka ba ndenge ni ngara éduquer l'héritier pour héritier à répondre right mais bi ke batu tout boza on a lobby eza yango wana respect za réciproque nga tchétché de bal ngam na oloba na longoli net sa longoli chapeau o nobo na boye nga yé vraiment ba maman selfie oye 11 mars samedi 11 mars 2017 naza ko invité bato nyonso événement ezaka moko na Lyon à ne pas vraiment manquer ezaka moko na Lyon invité bato nyonso kolie kozala concert pe ko beta à makasi donc mutu azanga te événement le 11 mars eza journée de la femme donc ce serait mieux ba maman boya pour na lokumu ba maman selfie oye alors journée de la femme yango yo tosala ba maman selfie ya Lyon ba maman oyo basolaka bien quand on a bon la carte congofrance.com voilà ba pantara ba champagne baza ko inviter bino les 11 journée de la femme le 11 mars na salle élu balobi couple 30 €, 50 ans 20 €, kolia comme les ali zaiko pas ko beta ko sepela donc événement mon esama na Lyon te maman selfie oye soki ndambe tende donc tozo bengisa batu nyonso boya vraiment ebele yango to inviter ba maman nyonso boya ebele bosanga te donc baloba ba Congo kumoni ko kufo vako donc yaka au vivre au monango après baloro kwakola et 11 mars le 11 mars na Lyon ba papa boya ebele bon maman selfie oye Aïko un concert en live c'est du jamais vu à Lyon. Bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W congofrance.com congofrance.com babi bayuma pour la bande marate merci beaucoup babi congofrance.com si tu es bon tout panzi likolo babi merci beaucoup parce que vous êtes nombreux en train de suivre à travers votre télévision congofrance.com laissez-vous bercer sur 3W congofrance.com. Alors cette émission c'est Showtime, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet de découvrir des artistes musiciens, des artistes comédiens, toutes tendances confondues dans cette émission avec votre humble serviteur Yannick Wenge, Motona Kibonzambe, Motona Dodan, Babi Dodan Fokota, Bayuma Bapola, Bandi Marate, Babi, Boy, Santa Mokino, Sowapi, et Koufelité. Alors cette émission, vraiment j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous, Tchétché de balles. Oyo azalaka et pas Koffi Olomide vraiment l'exatana et tout après le parcours là et puis avant wana lelo ça le parcours là et to lobela vraiment le solo ya Acte des apôtres album là oyo auto bimsa mikolo vraiment un part ma bien part ya Angola ah sous na Afrique du Sud vraiment chez moi panzi likolo vraiment la carte de ya actualité to lobela pe moi lo muke moi actualité mingi zo sur internet ça me dit entre Weranson na héritier Watanabe to lobela on na cadre de l'émission déjà je suis avec mon invité Tchétché de Bal. Bonjour artiste. Ouais, bonjour Yannick, c'est-à-dire Yannick Wenge. Bonne santé. Ouais, santé ça va, santé très à l'aise. Alors, on a eu plaisir d'abord ndenge au bandé l'émission. On a contrôler bino ba journaliste. Na ba ndenge ni na pression na pression ti. Alors, on a mon ndenge au bandé l'émission en tout cas journaliste bandé l'émission bo. Avant tout bandé l'émission ma bon on pour Yannick Wenge pour poser parce que merci beaucoup on a pour un plateau. Alors, Tchétché de Bala bien, to comme déjà to outil Luanda.
Ça fait déjà 3 jours, lundi. Et donc, tu as commis déjà. Tu as commis beaucoup. Il y a le boss, Jésus Chombo. On comprend tout. Donc, normalement, tu as commis beaucoup. Petit Jésus a cadré très bien. Tant on a commis, c'est bon, petit Jésus n'a pas acheté les ballons. Mais ça n'a pas de problème. Mais la salle aura surprise. Surprise, on est dans le tu peux mettre Bayer Moro, Nathalie Ndinga ya Melinga, azotika raté ba bien. On a sendé DJ a raté en musique, bacha bo chana mobimba. Petit Jésus Chombo. Donc azan a plaisir fort ya chant donc clip non je crois qu'à la minute de ça. Merci beaucoup Tchétché de Bal, merci beaucoup pardon. La sœur bino tout ça dit bo comprendre roi, babi ba yuma, ba pour la bande dimara tête au bête à l'isolo acte des apôtres. Oh ça li rage na rata ya Angola. Ah les lois en Afrique du Sud. Mais tout ça on a manqué pour exemple Baliboso to mon émission na biso. Parcours na yo na Kofi Olomide Ezaki ndeni. Ezaki après champion to ndeni. Na quartier latin. Na quartier latin bana 96 biso 96 album à V12. Biso mtobina wana mona ba jeune mo babina ba ba pantalon. Pantalon. Alors ba massa tout obina bango je crois na tout sur ba sala bouloni mais ngana zo vision. Na koma dormir. Dans le quartier là. Il y a un quartier le roi danseur non? Danseur. Bini na clip à V12. Il y a Johnny, il y a GG, maman mina konzemba tongo pourquoi mukulu kulu. So mon a gellement bini ngonza bona piscine. Là Tchétché de Bal. Rti Virambo, que c'est tout bêta, on va tout sur bazan orchestre. Si orchestre Kendo Olympia. Orchestre Panzanga comme dia dormir via dinga bina non Tchétché de Bal ça la requitement. Ça veut dire que mon a soleil wana attends tikala na kin wana biso to tikala na kin orchestre Kenda Olympia Olympia pour orchestre Panzana OK oh baki na sala academia voilà baki na sala academia on a tikali na salle recrutement to récupérer musicien to sali pe attentat et Betty ti esenga que non Paris 5 sous Tchétché de Bal ba somonona ba sam yara Paris nake Paris na académie comme na académie na Betty na ezonga kin zongi latino pour parler na biso chez biso za so ko na salon ko na cuisine c'est normal donc ti lelo na ko na ko ma drumer alors na etala que non na drum na quartier la tena Betty mais minga ba voyage montinga mikili na Betty ba album borezanga kombo na Betty ba borezanga kombo yom de betan nyo so na mobimba bikate minene mbasu Tchétché de Bal oh skol mandra Tchétché de Bal on comprend na chikota papa Tchétché de Bal. Après on a été là tout ça na tanta penga na beta na Afrique du Sud na champion. Après on a été là ti et ça que na tambo na moni que no bon mouvement ils appellent bien Cindy le cœur paillé tout bien bien. On a moni on a profité moi tananga na Luanda. On a ke Luanda na bandi carrière. À partir de là que bino ne bokima Cindy le cœur tant hier a comme charge à mouvement comme la bo na e o moni ka te mon mia coacher biso vraiment roi. Mon moni ka boko kitse ne bokimi kimi na bino vraiment. Et bongo ba oyo ba kenda na bango kala avant Cindy. Avant Cindy à côté, bakimaka été. On a bakimaka été zaika génie zaki mais ce que babi ba obi monyo so bokena na génération Cindy aye bokimaka moto à Cindy. Na ebité Cindy azali chanter zaki na mouvement ba na meje. Nous autres niké ba na mouvement bango de. To yamba bango bien net ngai donc ba na wana ba na ndié pe bazong saka ba ker. JP kisimta ela biso bango. Pas virambo ya type ndenge komi lelo JP Kiss c'est la peine de Cindy a évolué, mais j'ai évolué. Alors, les alliés orchestre ya vient à biso quadra, mon pao. Normalement, biso tout diriger maman na kati konezate. Muna mutaota la kenon na komo kola. Sukezo kola, na kola na komi boende ni fona sali na luka à venir. Ya komo Tchétché de Bal avec la Angola qui mena carte te tolongwa ati. Komi na Luanda chante Kofi. Tu vas voir OK Newana, OK Luanda wana. Est-ce que yebisaka yeto ezaki molo mo wana pa bobebani bokabani OK. Rien. On a fait dans la prise. Na ketala bandeko na mboka mo na omela tena wa. Est-ce que tu es dormir mususu tango yokendaka? Ouais, ba petit nanga bazali suira, petit lita ba beta très bien, yekende bien. Bazali vraiment. Merci beaucoup Tchétché de Bal, merci beaucoup comprendre ba la poto tout comprendre c'est du bon le boka nzambe maman Miminduma, maman Lili la maison Afro Gloria. Merci beaucoup encore na Xila côté moi c'est Pembe la à Paris, vraiment merci beaucoup. Mingi Tchétché de Bal na acte des apôtres ndé na yembeli. Place mususu ezana kiti na salle ba dièse na dembele mon habité via na niativier. Donc na sala ba bongo ba stratégie façon de vivre stratégie musicale. Yango moni
histoire ya ngolo moni acte des apôtres et biminga mais Viera mbo avena biso yo yebi. Donc il faut les grands nzela après même ata lelo. Ta fali ndinga betara. Betara chacho carte la tête. Ta pe musique yo ki o acte des apôtres neti boki adof muté batila muna boki Serge Mutumu ba chanson. Donc nazaka na style ya lokolo oyo ba kolisela ki biso na carte la tête. Ngolo monde le na Johannesburg acte des apôtres 5 non. Petit Jésus DJ Chombo c'est la bille de balles disent que nous avons il y a vraiment Saint-Valentin au Ningisana Ningisi Saint-Valentin na ça que événement il y a danger à pression na bouger Saint-Valentin Jobour tombé alors on a mis au samedi concert réali on y a tapé na wana et pas na boîte DJ Chombo na obeta on a un grand concert ils appena tchétché de balles en bande soirée 18h 0h na kati. Est-ce que c'est déjà producteur ou il y a un producteur est Jésus. Petit Jésus DJ Chombo. Boss de boss. Na des apports dans 7 titres. Parce que nous ça il y a un clip tout. Ouais, on a ça déjà 5 clips et il y a 3 clips. Alors le roi dans Johannesburg, on habité na on a répétition. Lobby déjà le roi vit déjà lobby faut lancer un clip mo ba côté à mettre Didier Mbouya ba faut lancer un clip mo côté kuna. Et puis c'est ça quoi. De Bolenge pire Mutulanga, Masananga Zalagawa. Il est vraiment à Zalanga de tous les temps, à contrôler l'affaire, donc c'est ça quoi. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons nous le n'engagé qui na loi na kuna c'est évolution qui est normale tout ça moi vraiment peu besoin quelque part. Bon na Luanda problème nous mabatu ba musicien ya Luanda ezali chante. Ce qu'on voit un esprit non na yemba donc chante le chante ferry chante Kofi chante Papa Wemba chante nani yo moko carrière na yo erozala bloqué on est à rending wana mais alors pour nous la artiste il faut avoir l'œuvre yango acte des apôtres donc ezali na CD na DVD c'est-à-dire tchétché de balles azali na œuvre je travaille so sali œuvre nde omona na ngoye meminga ekotinga na avion ya on a memi ba chanteur na 2 chanteurs na juste Mavinga Trésor Wenge azoko malobi donc sans œuvre on a 2 chanteurs vraiment en Afrique du Sud na memi 2 chanteurs en Afrique du Sud na bango avion visa ma ezali par appui ya nani appui ya Didier Chombo Petit Jésus yende mutu asali marambo tout présent là donc tu de balles, il y a 4 billets, hôtel en chambre, on a Petit Jésus Chombo, merci. Donc, tous les bossés, na ebi na souka nango, ils allaient solo, ils sont balés, les solo au Rennes, ils sont à l'itoy. On est dans le sud. Merci beaucoup. C'est sorti l'album Isakan, on a préparé sortie officielle, ils allaient le 8 mars na Luanda. Sortie officielle, il y a acte des apôtres, ils allaient le 8 mars et pas il y a na Populaire ou na bar Petite Sœur Mobe Jolie, na point on a na Populaire. Donc Antonio number 1 le grand bijoutier Mutaroubet ça sorti on a parce que il y a panneau donc Angola na minute soké au monde a presque pas panneau ça presque partout mais bana Paris na lo baga elo mo ngai tchétché de balle ceux na zui courage lelo ya kotelema boye na banda osala musala boye parce que zali ba parcours au tolekanaki ba mitu ezaki liboso et travaillaki bien en succès mais biso pe tokola azui courage ya kosala acte des apôtres le mon album na acte des apôtres Fifi Manar na Londres Salom Kavongo na Paris Blaise Rossi Lolendo na rebisi bino bozala na confiance ya tchétché de balle acte des apôtres au peut s'engagera 1 mois après pour comme on peut pas acte des apôtres donc c'est ça quoi on est dans le bas mort pour na makambo ngawe bisanga ya c'est l'actualité, maman, ouais, on s'en est hérité Watanabe et comme internet c'est comme une rage. Héritiers ont manqué waka. Ouais, rançon pardon, na ba concert partout na ba émission. Et tant que musicien, yo rôle banini pour tout ça peut-être sur là, na mon place au déconner pas Koffi Olomide. Habiter là ni ça va bon. Bon, moni wana ezali ezara problème d'éducation. Éducation et outara de le bas âge. C'est-à-dire soko moni mwana azaki courage à kosala likambo bongo c'est que tam papa azali na ndenga edikilaka bango po azwa courage bongo biso net biso to koma na niveau na te pas venir sur quadra pour la nini
baédike la biso mpe na ndenge wana donc eza lokolo ya famille na famille leo famille lelo balambi pondu koto balambi soso balambi ndunda ezali bandenge moko na bandenge moko te oyo bino bomoni wana bocomprendre yango ebandi lelo te ebandi na balacoste eyebana na bafere ebandi eye koma lelo na watanabe héritier mpo na nini parce que wenge soki yo longwe wenge bango bakomission ennemi ale sankara banda kofinga ye mais soki oza na bawana nyonso banikolo oyo nyonso ozomona wana se balongwe eza idéologie ya wenge ndenge ezalaka siko molimo akofinga wana pourquoi pas éducation papa ye moko apekisaka bacomportement na yango omoni epesi retour donc bozwango normal neti nga namoni yango bo ezali ndenge ya ndako ya bato bato bavivelaka donc yo mpe sinon héritier faute te côté ya faute ezali papa efalaki ayeba ndenge nini alingaka édikele héritier mpo héritier arépondaka ete nayebi ke bato tu boza oyo nalobi eza yango wana respect ezaka réciproque ngai tchétché de balle ngam na oloba nalongoli lunette nalongoli chapeau oyo na boye na boye aye vraiment tchétché de balle ça dit moni tchétché de balle vraiment roi dire tout ce qui se présente devant ma gâchette je tire ouais donc on a expliqué vérité toi en Afrique du Sud komi album Arc des apôtres mais biso mais ezali problème ya ve na biso ntsone tango ozalaka na bana kopilakisa bango éducation nga sa lekana wana wenge oh yo po lekana wenge na lekana wana ya pena na ye wana ba o ma drummer ba sera ba drummer ngai Cambodge tchétché de balle nanani kakol ba gala fana na pana mona kakol yo no ya Vietnam na ozwanga ndi yo wenge yo ozwanga beta carte tchétché de balle mission na mo aya na santé c'est le ce qu'on fait ngalité ya ngeli sapé lwa yo po ya ka sa oh le moko yo po santé ngai benga na venontsoni na bengi venontsoni yo venontsoni allo tchétché de balle hein Monica Kola wana ngabi na Monica Kola est prise mais le loko sanga tena rep na mona ngabi te prise il faut to yo solo là ya place oza to solo o te yaka to kutana la samba to solo comme na samba basala na bisle mamba wana leka wenge album mo na samba ça ce test tout élément boy nanya kokti abeti ngako na izo ko tester na zoka la vie na sala moi et loko mobo ba drummer mo pacho bandi très bandi drummer na kaka pacho ya uta pa vena Adolphe Dominguez vena na le live fort vena Adolphe Tata Mobich drummer wana silisi ngai na wasko yo shege na mobo azala na matonge bailo de bal ko mata podium o te ba la buzo banga biza calme na ba ningi izole ba Cambodge ya zuki tsaka kola longoli atia ye ba kisi ezaka kiti wana ngabela tia kiti ngabi na zata na ngani yo ina kiti te ngai na yebisi yo ngai na za po bazola bat musu batira ba programmation na ba studio mais ngamba mona leka nga drummer gauche na droite te bango ba beta droite yo ma pedal ba tango mam na likolo musu boy maboko nde mutu ezaka na changement wana ba série na zo beta batterie oyo tant que leader na so yango lomoni ekoma Cambodge ya beti kiningeno ngana ko beta et puis ça mo pepe polémique ferré pour na des balles ça va fait na to beta ndo loka kola za titi wana ba série wana donc na likana wenge mavana pe na rep boina ka wa musupe ngabi confiance à boité ande bazala boy des éducation ce conseil ne repesa bango entre papa na mona par rapport à makamne les ce qu'on est sali bongo et sali bien héritier pe ndenga osala bonga osala bien po kombone lo bama même na débat na lobi kombone po na mambongo to comprendre kasi ya bongo héritier osali lo bien po so osali bongo te ba o tchaka kate hein. Merci beaucoup Tchétché de balle très bien répondu babi n'habite vraiment roi l'habite Tchétché de balle faut bazala kaka Tchétché de balle apesi avis na ye par rapport à makamwa si bino tout beau comprendre ndenge makambango ezali merci beaucoup vraiment. bato ya sikasika obi kaka lipasa moko na Jobour apesi mbote Blaise Galat aza mwana mai pe natie mbote na ndenge ya normal
Donc c'est ça quoi. Donc et puis na comprendre et puis Angèle Luanda Kinkole Yawa namoni baliboke ba faire tout yebe na PC Mbote Angèle Luamba lobi yango voilà donc na bosse souté de Bolenge puis petit na ngai na Blaise Rossi Lolendo il na bosse na été Blaise Rossi Lolendo pena wana mutu na kati alors donc na ngala lo barabo na Jobour na moni bande na so ba congolais bazali bavandi presque bango tout mais nazo mona baza na comportement ya kowela ya osalo ingete bazo se baser na avenir merci na bino tour bozo vanda na Jobour na vérifier comportement na bino merci bozo rendre bozali to bomana te so ba congolais ko bomana nde mutu yango ezo sala ndire po mutu moko te akozwa ato sombi 100 millions de mituka yeba keno ko botama mutu nde ba tiaka kufa liboso nango donc c'est-à-dire totika nyonso na mokili c'est moninga lobi keno osombaki elambo na boutique nini yo ko mola c'était boutique ote na sombaki na boutique kuna non na sombaki na boutique oyo oki olakisi personne oh ni mikolo na moni basali bala basi o basali basilo wapi atra silo basali ngai et pas na nyoko na se mutu mo wa osali police zoka donc tout ça vraiment pona mutema biso ba congolais to longola molimo wana na Jobour to za ndenge na kutibino na sepeli boza pena très cool très gentil ba vie na ngai ba yaya ba leki vraiment mingi ya lobezate Tchétché de bala ya na Jobour acte des apôtres album na ngai ngwana samedi grand concert Tchétché de bal a kobeta ba chanson acte des apôtres et puis na chanter Kofi na banda bango bila ba diva kuku ikia na ke ba bebegu na ke ba lia na océan naviguer na ba chanson acte des apôtres tout ça moi c'est bon. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à l'apocalypse de cette émission. Tout comme l'apocalypse, l'on est aussi la raté, l'on est aussi la raté. Et si la téléphone va zéro, babi. Malheur, mon parfum, il y a qui ma bé réputation là yo et qui ma bé qui on a un parfum qui tourne dans autres. C'est-à-dire réputation la bino c'est béba déjà pour battre massif bah bino déjà la mbogo réputation la bino c'est béba. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tout ça, maman Angèle Luamba Mukolo Kinkole vraiment roi. Il y a une place il faut sentir que maman Angèle Luamba grand poète mère. Nous sommes arrivés à la fin de Olanga et de Rome la Souka déjà. Minute qui bon la Shanghai. Vendredi samedi boyoka tempo. Merci beaucoup. On a du charge à Doumé Migolo na Jobour fait dans Tchétché de Balu formé kaka. Merci beaucoup message de l'équipe. Tempo. Nous sommes arrivés à la fin d'ici là. Portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro babi. Boucle bango bageka boye. Ba le kaka boye na biso 2017 tozaka boye. En tout cas merci à toi. Congo France. France.com site ya Kolo Masolo à danger Masolo à Kitoko. CongoFrance.com